Dorcas plaira au nom du pasteur. Le que pasteur a une c'est les répétations, ma camion sur pasteur a zolo beza lokuta. Mais on a comprendre était intérêt à pasteur à kobe c'est la yo Dorcas réputation ça puis parce que yo da réputation sans bois qui na réseau fio avant na kananda kwa manzanza. Tant au sali sorti médiatique au singi de sungi pasteur yemo kutoye à côté de kamuna comme au singelo li sungi na réseaux sociaux. To moni que pasteur mbongo o azwaki azolo kutundako. Ba tu kutu ya réseaux sociaux baza au courant et sika bazola kondako ba to ba comme ba commentaire que bazola kondako en face ya commune na Kasavu buyo oboindako. Ko yana okolela te ba larme de crocodile pezalaka. Yela biso version na yo. Pe pasteur komo na epe azo inspiré biso confiance te po longine la teli na epe en cause na epe escromer komo na makambu pasteur ana sali na réseaux sociaux yoza muto liboso te pasteur asunga parce que sungi bato belé tout asengela bato belé masungi na réseaux sociaux ezwaka pe makasi yo muto liboso ma pasteur na ba buzz oyo. Siko ozo ozo expliquer te o pe sa biso version te. Et puis j'ai vu quelque part que grand frère na yo Dorcas aye pas confirmé que yo oboindaku na Kasavu. Et Dorcas nanga bandeko biso sozo que lo ma metoza ba réaliste parce que maweza faiblesse te ma continue tout bandandi babuzo bate pasteur yemo kwa na réseaux sociaux alaki sibiso ndako alobi yo moko boindaku so zakata ki pasteur ayiba ki mbongo to escroquer mbongo nde pasteur alingaza mabe oye kolela oui c'est bel et bien mais ma chérie version na yo pa iso elipso version mo eza convaincant da ba preuve pasteur akomi mabe na minute yo mto mabe parce que boindaku pona nini alors que ça ba situation compliquée mon cœur. Mbongo nyonso ata o Dorcas azwake pas ministre et le kananzela nanga. Oyoki mama. OK. Donc azana ena ndako ya ministre. Pona azana ena ndako te ministre alobaki na ngai boye. Ministre abenga nganga na mutuka bi papa. Soki ozwi ndako, moi je vais payer la garantie. Mais est tombé que na ebisi pe excellence. Na excellence nzamba sali mutu azwi ndaku tala foot excellence abi aza mutema malamu ngabi oye tikali yo lukandego excellence andimaki seba bi excellence azwi ndaku atikali kozwa te aza mokonzi na oloba mokilezo yo katika lozwa te po makamnyo selekana nzela na ngayo ki mama OK nabimi mabe pourquoi allô pasteur to yoka yo allô tozola yoka allô mama nabimi mabe pourquoi toyaki koluka mbongo ya garantie pardon toyaki koluka mbongo ya opération ezwami toye koluka mbongo ndako ezwami pe mutabimisi mbongo afuta ndako inane diku neti $1800 sko to bando senga suba mbongo poto sana ngo nini nabi se Dorcas soko olobi kaka makama mbongo ngana obima na makambo nde eloko esa bango pourquoi pasteur asali vidéo abebisi copie na biso Kimberly toza la mikolo toza ba responsable tous ça va responsable. Tous ça va responsable. Pourquoi na commis zoba na likamba Dorcas? Est-ce que Kimberly tout nanga inini? Pasteur opesinga na makope ya bolamu babenga pe ya bolamu zoba bolamu. Kimberly Jona zotombo la robe Dorcas Kimberly faut ça motemba pour ka solo zoba. Mais chaque jour na sala na. Kimberly c'est kanini ça. Na zumbongo. Mon opération monani mutazu charge ya ndako kaka ndako te alobi afuta inane di couper mbongo sur place alobi azole mwana musala sikoyo Kimberly il faut kaka tokene posa la bango ezaki na bomba na ndako wana na kendo zape mbongo ministre est-ce que ngana vivre na simaka ya malade ya pasi bongo et on balukela ngezongela ngana bana yaya parce que tout se paye ici bas Kimberly bato bazotindi ya biso ba $100 ba 50 bambongo en place so uta toyebi pété. Donc c'est clair alors le problème c'est Dorcas le problème c'est pas le pasteur le problème est Dorcas pasteur pour les lana okutu nous mal entouré plus de 5200 personnes on a compris en fait Dorcas elle veut beaucoup gagner. Mais Dorcas, tout ça, ouais, toi, on risque de vouloir trop gagner, on risque de perdre nion surtout. Na oyo na États-Unis. Ce qui moninga na ye, excusez maman, ce qui précise à lobby que ministre a joué kindako. Au moins, ce qu'on a joué malobo na tindeli ministre, moi n'a pas problème. Ministre, bon tout d'abord ministre a joué ndako na commune nini, avenue nini, pe numéro nini.
Voilà, y a papa to comprendre na biso pas pasteur ko lela no ku douter ko bimsa no ku voix pastorale makasité. Il faut te comprendre que Dorcas elle veut beaucoup gagner. Elle akalinga ki akoti sa ona jeune aye donc bolia ka bambongo. Boya ka bolo banda ko eta. Alobi nanga papa ko sala vidéo te batu banda sinanga te. Papa on a raison. Oui, on a raison. Maman, c'est là que Sabine Lokomoko, Kimberly, c'est Sabine Lambosana. Est-ce que vous avez dit que maman ya Dorcas Aza sur place la lingua là, papa Dorcas Aza sur place, maman Dorcas Ebisinga, na Ebisaki au moins na ko sambwisayo, na monyango. Tellement zolela, pasteur a sambwisinga, na sambwisi na nini, pour la bimisi vérité. Il fallait que la commune la Dorcas Simbongo. Bon benga bango botu na soki esi bakabela ngata 1000 francs. Na bambongo tu na yela bango. Pourquoi bana mike moyi? Na kendo contre la bêtise wana. Oui, pasteur wa so moi muteba mukuse. Non, Kimberly. Kimberly, Kimberly, na lobby na live na yo. Kimberly, yango moninga na lobby que omoni eza na batu misusu na vie. Ya on a bandé ko tuna ka question moko muto aza na difficulté ya kosokola muto azo pesa solo na nzoto fami batike libanda muto muto aye asungi sûrement j'ai une question tata Chimène, j'ai une question na bibo pasteur il y a une seule chose que vous demandez ko bunda non a réseau depuis kala tolobi boy est-ce que maloba ne bibe Kimberly yo c'est qui costume na ngai faut tinela nga costume hein pasteur na lobi boy est-ce que maloba Kimberly, est-ce que Dorcas Aloba qui peut qui y a lié appartement na lingua là, to akende poto, il bosso nzambe, il bosso 5000, 6000 personnes au bazar à pasteur. Tobi bosso 6000 personnes au bazar. Dorcas peut pasteur Alobi a ebisaki azu ba Dorcas Aloba peut na na yemoko qui y a lié appartement na lingua là, to akende poto. Kimberly Naza papa. Kimberly Naza papa. Botala ta volonté onande kolongwa de lemba foire kokende lingwa la chaque jour pour na Dorcas. Botala ta volonté na termina bike mbongo ekoki. Botala ta volonté oyo na lobi ke ndako ezwami. Dorcas ayebi singa bi pasteur na yebi sakiyo soki potote bozolanga appartement na lingwa la. Est-ce que ngala okosela mwana likambo Kimberly? Ya. Bon, ce qui n'a conseillé, n'a gagné combien Kimberly? Pour mon opération, ce qui peut bâtir l'ingambongo, Kimberly, ce bâtir l'ingambongo, je vais vous appeler. Non, pasteur. Ce n'attend pas mis sur la bino na kotanga, dans na okendoti ki la bangombo, je vais faire vidéo. Bikam na bangweza ke na baby si copy, fa eba zo pembongo et pas ministre, bazo mbongo et pas photo. Mais comment? Tondo tozongi na vidéo, au pasteur pardon, ce tozongi na vidéo oyo. Dodo a outi déjà sur place. Place c'est ça problème. Ça condition. Pardon avec beaucoup de respect. Pardon pasteur Kimberly. Surtout aujourd'hui la vidéo moko o Dodo a outi pour publier. Toyo kama loba ya Dodo. Tout ça fait analyse selon la John Kimberly. Dodo a loba très bien que pasteur a baby selingai makambu nangai. Tozo ngasko na contexte wana Kimberly zela pardon. Dodo azaki na batute. Dodo azaki na relation te. Dodo yeba na kité. Siko fuko lukabo yeba. Makamnini o pasteur a bebiseli Dodo tant que Dodo azalaki na nulle part azalaki na batute ayeba na kité siko yazo lela ba bebiseli makambu na ye. Eloko nini ya Dodo bakoke bisapo azaki na ni chichi. Simple yango pasteur azo expliquer bébé. Yango pasteur azo expliquer le fait que la fille elle voulait voir alinga ki ba meme na poto alinga ki azambongo ebele. Oui, il y a un venu sur la toile. Au début, il y a des contextes. Pour ce qu'on peut sur notre vidéo, on a des questions au Eyenga. Parce que surtout, quand il y a un pasteur, comme c'est un souka, il va traiter pasteur que non. Pasteur Ayibi Dodo Mbongo. Nga siko na zongi na video oyo na ucho mona siko o Dodo asali alobi ke pasteur abebiseli makambu. Ya on a sali calcul. Dodo azaki na relation te. Dodo azaki na batu bayeba ki ete. Dodo azaki ne lote. Ya zo réclamer réputation nini oyo pasteur abebiseli relation nini o pasteur abebiseli. Mais moi je crois au moni pasteur aza très clair so tali ba vidéo. Nga na étudier ba vidéo avant na yo. Pasteur a été elo moko na ba vidéo ni alobi. Je répète encore, pasteur, avant que tu aies un live, on le vidéo au là-bas. Et tu winda na Nazoka Kimberly. Et coquille. Mais le pasteur a zolo ba ngwana ba vidéo ne nyoso. Tu déjà na mbongo ya opération.
Atako na vidéo on baki na suka opération ndako dodo bien kota na ndako te problème ezate tant bon opération ekoya to kele to tiki bon opération libanda ya kozwa pardon libanda mbongo opération ekoki libanda mbongo ndako ekoki mbongo eza na maboko ya Dorcas est-ce que bobeta machine na pesa kai $400 na eko pesa $500 na eko pesa $500 ça fait combien? Ça fait 1600. 1600. Na yeko pesa ba 200 ba 100 ba 50 ba 20 kolo ba te. Soki azana mbongo te na maboko akoza atala ba 2000 et quelques. Siko aliki susu nini? Ngala ba dosela ke publicité on senga batu mbongo pendant que na senga ki opération nzamba sungi na lela ki yanda ku nzamba sungi basala kaboy. Peut-être soki opération sila ki na publier nzamba zo lukumu Dorcas aleki na opération. So bo sungi on lia bo sungi mais tango mbongo na ndai ko lukese koki. Il faut la saka ki miandatisme pour na mwana wana. Kimberly. Mais pasteur. Non, pasteur. Est-ce que futa kanga kaya Dorcas wana pasteur, kaya Dorcas wana après opération. Pasteur, kaya Dorcas après opération et ko senga e ba prothèse pour tambola et ko senga e ba beki ngela kisa que schéma ezana mulai et si la kaka na opération ba prothèse ça coûte cher. C'est ça, c'est ça. Et ko luka ala ta prothèse oli azala na kimia azala nanu na kimia akene na étape par étape ba opérer et après ba to ba ko sunga ye pour ala ta ba prothèse parce que le prothèse ça coûte hyper cher hein. Mais hier après Kimberly, maman, papa na yaza vivant, maman na yaza vivante, famille nyonso ba boyi bakima, ki botu na pe pourquoi ba boya it. Botu ni angote. Ah, c'est ça, c'est une très bonne question. Je crois, et pasteur, moi je crois pour clôturer, moi je crois qu'il est là que Mimi Likambozani dit. Au début, pasteur a qui n'a aidé à soumettre Dorcas. Dorcas pas acquis d'accord. Ce que le problème c'est que pasteur a acquis trop ouvert na Dorcas. Bon, on y a soit voit azom mais la Dorcas. Débat idée à Dorcas est changé. Na makamozaki au début. Kimberly na état zala qui n'a rien à ça. Il faut qu'on a sungaye. Pasteur, dès Dorcas a comment baler à voyager qui n'est. Dorcas c'est un azumbo à moninga pamba. C'est ça. Voilà, bah idée n'a échangé à part comment baler à qui des poteaux et tout bas sur appartement. Moi je crois que par rapport à mon pasteur, on a un moment où tozo loba. Dorcas a zozo ba soin. Pasteur, on a payé l'argent de 1 mois. Pasteur, le mec qui va foutre $100 il y a 1 mois pour le pansement. Alors, le mec qui va foutre $100 il y a 1 mois pour le pansement. Et Bella. Bah, pesa que $500 par ministre, pasteur a pesa que $500 bah qui est en hôpital, bah qui est en hôpital, bah jusqu'à $100 il y a ma consultation à ma pansement pendant 1 mois. Donc na maboko Dorcas a tukala na $400 bon ministre, pasteur a baxé que $500 donc na ministre au côté na ba 1400. On a comprendre makambu nyonso pasteur a lobby. On a comprendre loko eza ka mbongo et sili. Bah oui, donc, Kimberly, en fait, le truc est simple. Dorcas n'a pas supporté le fait que mon pasteur Azaki trop transparent naïe. Dorcas voulait que pasteur n'enga recevoir bambongo. Nyon surtout pour pasteur Azak clair, même na ba audio yo pasteur tozo yo pasteur est clair dans tout ça. Mbongo o eza on est tout à l'heure sur mon lobby que bambongo eza promesse, mbongo eza promesse, mbongo ezali. Mais ça promesse ezali. Mbongo ezali. Tu vois ce que je veux dire? Cet argent ezali quelque part, mais ça n'a pas beaucoup à pasteur T. Mbongo tout pasteur a recevoir qui se toche total to longoli €100 à pansement. Dorcas si pasteur a remettre 1 400 €. Donc 500 € et où t'es pas papa ceux qui ministre ceux qui nani 500 € ba pesa qui ba longoli $100 à pansement na 500 € donc Dorcas na maboko sans côté ba 200 on a to changote mais Dorcas na minute à cause d'un mbongo ko liate azana ba 1 400 € na maboko. C'est beaucoup 1 400 €. Question, hein, nazana question. Et 1 400 € c'est beaucoup. Oui Aya. Ah oui Aya. Question na ngadi boshweza. Dorcas na minute o banda wapi. Et pas moninga na yewana précieuse pota babimise na ndako on vende pas famille précieuse. Mais ngai tala tali omoni tozaba oui, toza ba bantu. Ba ko la ma le lopo na mbongo. Mais lobi so ke siri yango ba so la kienda.
pasteur amaye mali zibana kati to moni Dorcas na minito batu nyonso babimi bandeko babimi bafami babimi mpona mbongo mais oui Dorcas banda kovanda ndako amanzanza azalaki wapi pendant tout ce temps ndako amanzanza na précise azalaki ta ndova na famille précise te abanda ovanda yemo pasteur muto banda ko yo luke na kati ndako amanzanza le kuna zembe ko movanda bibanda banda abaluke di pasteur ngana comprendre na Kimberly na ko loba loba ma tante. Bonsoir. Dorcas c'est ça azana pota likolo. Oui. Amatina live na semaine passée tous s'organiser ko totindele une affaire de $1000. Mbongo ani funa tindango semaine no. Donc ezalango tous en pour sortir dans test. Des jeux pour na yazoli ya batumbo mais c'est pas bien. Exactement ya batumbo. Le problème c'est quoi? Je répète encore tata Nine, peut-être tu n'as pas compris. Elle est réellement malade. Elle souffre d'un problème à l'okolo. Asaka vidéo bandela saka sortie médiatique alansaka appel à l'aide et toi alansaka cri d'alarme vidéo ne peut tourner qui na raison des pasteurs avec comme na vidéo akepa nani akepa Dorcas mais affaire ne mutu apesi sous visibilité makasi pasteur parce que pasteur a comme le quoi molobenda banda ko le kaliboso ko sengele li souris partout vous voyez donc pasteur peut batu baso tinda ba mo baso récolter etc pasteur azong sara appelle sara Dorcas mbongo nyonso elle est malade en fait tu vois mais Dorcas est ko baluke la pasteur pourquoi parce que pasteur azolenda moi je crois que tout ministre azolenda ko te ba ngaka ba troubler pasteur pasteur azolenda ko c'est-à-dire que pasteur akangisi mbongo il y a une tantine aussi je sais pas maman Belinda tout tinda Kimberly nakangisi mbongo te le monsieur question a-t-il garantie na mobimba $1050 alobi pasteur dans un foot là une année du coup 150 fois 12 mois $1800 du coup a-t-il $2000 ba installer ndako du coup eza ya nyongo te mbongo esalaki na maboko. Donc, quand ça fait appartement, bah installer appartement, à obeta lokolo, ou bien à kende poto. Et comme il commet, bon dit mangai, azamoana, ngana sali. C'est là. Donc, Kimberly, c'est là, pardon. On a une autre question. À part les 7000 euros, on a beaucoup, il y a beaucoup d'années. Comment on garantit ça dans Wapi? 1150, il y a 1800, Tata Courtenay. Oui, mais côté 1150, 1050, il y a garantie. Côté 1800, il y a une année. Côté le sous plus $2000. Il y a combien? Donc, toza déjà dans une affaire, il y a 5000 et quelques dollars. Parce que comme bon, on a 5000 et quelques dollars. Exactement. Et ça, la maboko, il y a nani, il y a yo, il y a Dorcas, à part le 7000. Mbongo, yo kana tati chimene pasteur alobi mbongo a garantie, mukolonda kwa récupérer. Bongo va payer garantie parce que batinda qui $2000 ba medenda ku batindi $1800 ba fotelenda ku une année na batinda $1050 ya garantie. Pasteur a répondre que Mukolo mbongo arzu mbongo nae. Il a tout à l'heure répondu que Mukolo mbongo. Mais il a Dodo Nani Chichi, le pasteur a répondu tout à l'heure hein, le fait que en fait le pasteur n'a pas touché cet argent. So boyo OK bien. Il s'agit de voix pastorales hein, ils ont influencé. Le pasteur Atina est pas pasteur. Il a envoyé directement. Le pasteur n'a pas touché cet argent. Ok bien. Atika aussi. Le seul moment pasteur a 6 000 et a 500. Après c'est un peu c'est ça en fait. Le pasteur n'a pas touché cet argent. Non, pasteur a salika musala ba commissionnaire ko kende ko lukana pour bango. C'est ça non? Madame Vénice, ma question dans les abos. Pasteur. $7000 dans nous pasteur. Maman pardon, zana bisali kambu moko. Kimberly pardon, zana bisali kamoko. Oui pasteur. Tangu Dorcas a besoin ya aide. Ceux qui ba journaliste baye. Na soki aye encore benganga papa na moni ba journaliste awa encore mo zwata ba journaliste msuba kima ponga na bise ba journaliste na lingi na mona sumu tute mbongo tando lukesi tozui pona Dorcas akoma amoni nga papa na obstacle yango wana membongo garantie batindela ngate Kimberly muto ana poto atindela kiango na maboko aleki na ye ngana sepeli na ndako bango ba futi atako mbongo inane il fallait bango ba signer nga na signer ya mbongo ya okende ko somba biloko to ngai to kende na bango mais zaki na maboko na ngate na moni mais na simbité c'est un peu ça
Oui, ngana tu na boy pasta na minute yo za tu ko za susu na mbongo, za na mbongo ya ni mutu atindi ni. Holandi hein? Oui. À cause de Kimberly. Oui, na landi on a comprendre pasteur. Malizi ba cause aller na mbongo. Allô? Toyo ki o pasteur tout comprendre. Mais c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Bat musu baza so ozo sunga bango so tozo récolter mbongo. Yo zo elo côté mbongo nyo so ozo tina. Bambongo batu batindi. Tina dernière sortie de la haie. Kimberly, bambongo batu batindi. Bambongo oya maboko ya batu. O naza nango ezali $145. Hein? Oui. Oui, parce Kimberly, bambongo bato naza nango na téléphone na ngai eza $145. Attendez toloba, lobi mutu so atindelenga $20. Naza nango. Oui. Mais bambongo minene yango na ndai kopesa ye. Bon, peut-être il y a raisonné, Azapé moi, n'a raisonné, l'aime soundé dans les 500, l'aime soundé dans les 1000, tout va 2000. Voilà. Voilà. Si tu tellement soifé d'argent, côté là, mon inga, voilà pourquoi, bah, préférer, bah, écarter, mais nga, va vous écarter, nga, ya, va vous écarter, il faut opération, ça, la ma pauvre, tinga, la qui yangoana. Na la qui opération, na la qui simba, pas pour écarter, nga, non, pasteur, yo décide de quoi abandonner pasteur, question est dans le quoi yo ba écarter ou ba tio pembe. Donc opération na au sala opération. Na sengi bino boye. Kimberly, pardon. Kimberly na sengi bino boye. Ma sœur boza bande konangai ya basi ya mibali boyo kanga. Komona mwana na makambu ba famille ne ba lobby, babi papo yebi ete. Ta na kolo ba nyonso na live te, hein? Pasteur Lobanyo surtout comment déjà famille, tout comment déjà famille. Aza la 3e avenue na maman na ye. Aza la 3e avenue. Bon, na internet tu peux te comment famille to lobaka. To comment déjà famille papa. Eh pasteur. Comment déjà famille. Comment déjà famille. Moutaza la 3e avenue na maman na ye mais basali 4 maman na mona kete. So ba coûter la nzela maman na kimaka. Bon tout na teza pourquoi? Baza no pas mon papa. Mais il faut tout ça la banalité. Kimberly, donc quand c'est à moi na mi balé pas maman na oh ya liboso ou tout ça la mariage. Oh ya liboso tout ça mariage. Donc quand ça tellement que le mariage va benga na ye, va benga na le col la binzo. Kimberly Zela, to baby ça live Kimberly Zela. Moi je ne suis pas d'accord. Zela Kimberly. Non, Kimberly pardon. Yo pas na mitié. Pasteur, c'est vraiment un vrai pasteur ou bien Kimberly, avec beaucoup de respect, écoute-moi, avec beaucoup de respect que je te dois. Non, l'ingati pasteur a peur de raison. Yo tata Yosil, pardon. S'il vous plaît. Pardon, maman. Est-ce que pasteur, c'est vraiment le vrai pasteur qui prêche ou bien Zakara Kombo qui pasteur? On est sa vie privée naïe. Bon, tata Yosil, est-ce qu'on dit kamana loba Kimberly? La minute oyo, Kimberly, la minute oyo to bande ko luka, ba version to comparer en fait. Aujourd'hui à dodo, yoka Kimberly, c'est là. Yoka na comprendre nanga. Maintenant on lingate po, au moins après live na biso, Kimberly c'est là. Au moins après live na biso, il y en aura aussi bateau, bon ça appelle ba live. On peut savoir ba analyse parce qu'on a no lingate pasta a perdre raison na ye soka komi que non aloba makambu o esengeli eloba te o eza or makambu ya mais tous famille en fait tous famille surtout ba songi parce que au moins la minute moi j'ai fait mon Congo ça mais tant que pasteur a le moi je suis pas satisfait en fait n'a satisfait na Congo ça problème est parce qu'il y a affiché pasteur à l'obi bono la fille n'a pas été non plus elle a été méchante avec les pasteurs parce que pasteur a affiché là pasteur salinga pour ni pour ça Maman Chimène asali Maman Chimène oui pasteur Maman Chimène oui pasteur. Oui, pasteur. Maman Chimène. Oui, pasteur. Allô? Oui, pasteur. Non, yoka. Allô, pasteur. Allô, pasteur. Oui, maman. Oui, pasteur. Nalobi Kimberly. Oui, pasteur.
ngana memi je pense na yoki na mutu passe mais bo permettre na loba d'accord ngambo ona memi pona koloba kenda ko izwami mbongo ya opération eza promesse te ke Yesu akoya eza totika no makambo kosenga bon soki Dorcas azalaki na besoin ya photo azela no likambo ngana yelaka tosala yango Dorcas bakosi po ba mona na mbongo tozana binawa 1 mois 2 mois 3 mois kolela mbongo ekosila bakosi ye Dorcas akomo benga ba journaliste bakenda kasanga ina yeba po ebike papa kolinga te po na pekisa ki ba filmer ye ba ko filmer lisu ndenge nini mbongo esezali c'est un peu ça Kimberly bande kwa basi. Oui pasteur to comprendre yo pasteur en fait oui maman en fait moi personnellement je pense aussi au moins 5000 personnes qui sont dans les lives va comprendre na bango yo to comprendre yo mais et là comme tinde konanga chicha no lo banga dans ko manasser parce que moi j'arrive pas à parler quand tout le monde parle en fait au moins il y a un peu je suis sûre Rosalia qui n'a de konabiso Dorcas elle a dit te confier certaines choses ba makambo vinaye comment elle a été maltraitée tout ça. Pasteur, pour l'instant, Ozan a raison à 100%. Moi, personnellement, je te tiens un coup de chapeau. Raison, on a pasteur, étant qu'il y a un homme de Dieu, ne le perd pas. Coco Tanabagé à moi, c'est-à-dire, elle a dû te confier certaines choses qui ont été personnelles pour elle. Ça soit, sa famille l'a abandonné, sa maltraitance. Encore pire qu'elle a dû te dire, pasteur, faut perdre raison à yote, ne le dis pas. Parce que si tu le dis, merci. Parce que nous, neti biso batapoto il suffit ka obimisaka boa no obimisaka na mama na moni mbongo mabonza ozo comprendre mais na obanga na so na beli pasteur lo biso to beba ni pasteur oya na matière nanga tu comprends c'est-à-dire garder merci beaucoup merci on a vraiment c'est un conseil je te donne en tant qu'un homme de Dieu moi aussi je suis un homme de Dieu merci loba makambo ya loba kite que sa mère habite à côté d'elle ou à 2 minutes d'elle à 2 pas d'elle à son réalité non. Le plus important est que tu t'es devant le monde entier pour prendre la défense de cette fille. Donc, reste toujours dans cette position. Binaye. Merci beaucoup. Tout ça, Pasta, c'est Dieu seul qui va te récompenser. Le reste, tu n'as pas besoin de... Non, mais Kimberly, Tata Courtenay, Kimberly, Kobosa na tekende pasta mati boye. Soki dodo pa moni live, dodo pe rolinga pa pe sa version nae. Siko place wana mo na communauté congolaise, c'est là Kimberly. Place wana ndo mo na ka communauté congolaise kana minute ndo to pe sa pasta raison. Soki pe dodo mati, a expliquer pe lisu makamususu, yeba to koma na deux versions et ça la ki analyser pe sama et ça la make batu ba koma lapidé. Yango ko pasteur, yango na sali ba voice Kimberly. Mama, yango na sali ba voice ola bandolela. Pasteur abebisi makamnanga a expliquer pourquoi zolela. Donc pour l'instant pasteur il faut non raison na yo, gardez vraiment raison na yo. Pasteur, voilà. Pasteur, on a l'ina complété Courtenay. N'ina lo baboue pasteur. Hein? Gardez place na yo ya pasteur. Kende na affaire oyo tina suka. Loko lo banda kinaye kende na eti na opération kolanda bitela ke mama na bangi comportement mwanolo. C'est na opesa mbongo ngo mais na opusa na te na bangi. Papa biso to lika kayo po yo za clair. Biso to lika kayo ke nango tina suka po yo za clair. Une fois que ba opérer et après okoki kosukola maboko ou accomplir mission na yo. Mama pesanga liloba. Kaka monenge komi boy. Moi si j'étais à la place du pasteur asokola maboko botika. Botika mama bosunga ngai na ndeko na bino botika na bima na makambo parce que ça prend un autre opération ya Dorcas Ursule ok bah que on parle trop sur la likambi ya vie à mon tout opération est entre la vie ou la mort le lo pasteur abimi responsable ya dodo siko dodo akei akufi boyebi ke ka biso mo ba congolais alors comme déjà comme ya matata boy c'est mieux pasteur atiki la bango ba contact ba o ba moni ba osunga ka dodo voilà ba ya ezali kama mosala manza mete to na communauté moko qui sont très toxiques communauté mo mabaluka ta Kimberly ya che gloss na elobi so ya gloss e bimbise munoko bo bemi Kimberly gloss e bimbise munoko donc mama est beaucoup personne lo basuka pardon oui pasteur lobanao nazali na famille na ngai ba parents bakei batikeli nga baleki ba na responsabilité na nga oso na lali nzala balali nzala hein
Nazana bana bazana numike. Nazali papa ya bandeko ebele. Ata makam na osunga Dorcas, est-ce que nazi autorisation papa nazuite? Prenons exemple la même Dorcas na opération pour papa na bisinga lakis na tinda comme maman na osuka wapi. C'est ça. Hein? Na osuka wapi. En tout cas, bon sungangai. C'est bon dio que la Dorcas mawa. Si je suis votre frère, boyo que la ngape mawa. Tope sa bangombo ngona bima na makambo. Bima na o pasteur ngape na pour peno bima ka le bo bima na o. Ngapela moi liloba mukena pasteur ngana opesa mtasa na bibo ye. Donc Kimberly so ngana ngina loba ukatanga ka pwani. Kimberly. Loba kasi yali. Pasteur ngapela ngina biso zongo na moi liswa molimo eza avertissement ça déjà ici. Si kozo kende keba mabeza. Amen maman Diaza. On le dit bien maman Diaza. Mais oui, soso na yango ndenge wana aza mwana ba. Tata na ina famille na ana liloba sobi ya mwana na ko sakana na ba saka ba koto na potopoto baluki lo même ngana baluki la yo. Pasteur ngana ko ko pesa ya siku zaki. Pasteur ngana ba le quoi d'abord. Tika ngana sisa. Ndenge nzambe seki monsieur ko mama papa ko bua ka pele na potopoto te. Po on a fait musalo sali peka pamba ba ko de musala mapasa ya malamu oyo ko désigner tant ko tinda mbongo wana a gérer mo ko na besoin ya santé na yo wato ko ko santé on a besoin de bonne santé na yo ato siki on a besoin mon na toujours à bonne santé donc amen muto ko zo charge mon na ndamba pambolo yo ato ko ko manase ke pasteur aza clair tito c'est la version Dorcas Dorcas aza ne loko boko na été o bi azaki na banda ayamba lisumio ni ka mona na aloba to ka peta Dorcas to ka Dorcas parce que basaki na association ya mbongo to basaki association ya loko Dorcas azaki na besoin de soutenir ye alors que c'est compliqué parce que alors moi merci ma ngana elo na nkolo beza boy loko bandaki da moni baloba boy hein